chaîne de la diaspora congolaise. Si on a 300 fois, pour que bien basumba. Ouais, ça escroquerie pour jamais lipe cause à la bouille. Babi farine eza au mat, mais ba mati lipa pourcentage ba mati bisoté. On t'a quitté au lit, tu vois lipe mati 300 to terre à passe, mais dans ton bois on se pas par 300. Vraiment bon mboke na Congo ngo wapi. Nyoso total et da faute à gouvernement. Nana eloko na osenga bango te po ngana yebi bango ke ba osala eloko te. Hein? Po basala raté. Mboke za na douleur. Douleur ya nzala. Quand tu as Congo, so ba meki ka osala marché, parce que c'est bête bati ba kufi, to tiki bana yango ka tozo banga. Ah papa makambo mboko to comprendre te. Lipa eloko tozo défendre nous. Naza étonnant. Tozo kende ti wapi. Tozo souffrir. Balia mboka na bango basala ndenge balingi. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi ya EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Le loto lambuki na tongo sima ya milulu oyo utaki koleka na tata Raphaël et sika wapi tata cardinal Laurent Mosengo Pasinya asilaki ko benga ba jeunesse nyonso ya Congo ba telema ba zwa responsabilité na bango na maboko pona makambo etali mboka. Le loto lambuki na tongo le lundi le 25 mars moi ba maman ndenge boye bina no esilité ba mama ba ye information ni tozala ngona tongo alelo ba congolais ba lamuki lipa ekomi pasi na kati ya Kinshasa lipa ekomi diamant lipa ekomi ya koluka. Pourquoi lipa ekomi ya koluka to kiti na terrain to yeba pourquoi ba maman bazozo ma paté nzorande pain victoire oyo ba bengi blanchera munene na kati ya Kinshasa blanchera munene na kati ya République démocratique du Congo oyo ezali blancherie ya ba libanais ba matisi lipa lipa ezalaki na 200 francs lelo lipa ekomi na 300 francs congolais. Pourquoi bandeko na biso ba libanais ba matisi lipa? Est-ce que dollar et mati dollar ezaka ndenge ezalaka ou bien balamuki parce que bango nde basalaka loi na mboka oyo ba matisi lipa bakonzi ya mboka bazoloba nini ba mamo bazwaka mapa bazali koloba nini? Est-ce que grandeur ali pa yango ba matisi talo? Est-ce que ba fongoli lipa yango komi munene? Donc boye ba ke lipo bolingaka mingi kanga journée ezali suna 200 francs te na tongo ya lelo lipa e mati tokozwa ba imboka ba mama surtout bangonde musala o basala yango bangonde balesaka bana na musala oyo. Pourquoi ba matisi lipa? Est-ce que avant matisa lipa yango ba yebisaki ba mama tokozwa ba imboka bayeba bayoka baloba na micro ya EDTV, la voix de la diaspora congolaise. Toye ba pourquoi libérer mote maman Mbote baba. Comment nan? Comment na Marlène? Ah to ça wapi? Ah toi na pain victoire. Maman toningi toye ba yebisi biso lipa ya pain victoire et mati ya solo bien lokuta. Lipa pain victoire et mati 300. Il y a 200 à sous-té. Lipa ya 200 à sous-té. Exact. Donc so yebita na 200 na yo okozwa sous. Lipa tera 300. Pourquoi ba mati lipa ngo? To ebite so dollar et mati. Babi farine eza au mat, mais ba mati lipa pourcentage ba mati bisoté. Ba mati lipa ba mati le pourcentage. Ba mati cité. Si on ba mati lipa boye volume lipa pe mati. Volume lipa za koki na 300 te ezaka muke fo ba vimbisa. Fo ba vimbisa ba bakisa biso pourcentage eza muke. Lipa desa pesa ika boy. Na ndeto banda ko tekela lipa 300 boye bongi na 300 te. Abakisela biso be pourcentage eza muke. Oboye bisa ba konti mboka nini? Bakoza mboka batale biso likambo ndeni biloko emata sans que asololaka na ba travail biso toza lokwa ba travailleur na ye il faut solola biso eloko emata po abakisela biso pe abakisa biso pourcentage amatisa te toteka pe bien te lipe ya muke. Mbote maman. Mbote. Tomoni yo aoteka mapa? Nateka mapa. Est-ce que oyebi ke lipa ya pain victoire kanga journée bolobaka emati? Lipa emati lingaka mata bana samedi to boyaki. Lelo na tongo to yoka lipa emati 300. Donc neba mati lipa boye bange ba mati banda samedi boboyaki. To boyaki. Nde siko lelo ba mati ba yebisi bino pede. Mati biso te to lobaki na ba dépositaire bazwa mapa te puisque bango nde so babimisi lipa na cité biso te to ye amundela oboya te siko dépositaire abimisi mapa na cité ba mama pa cité basali ni bazwa mapa 300 to zuli pa 300 pourcentage ba mati cité pourcentage ba mati si biso te kaka lipa na 3 ezaki na 200 mama na 300 volume lipa oyo volume lipa oyo ezaka ya 200 ya 300 te ba masa pourcentage poto zalaka pourcentage ezaka ba dépositaire ba yaki kozwa na tongo wana bazalaka pe ba congolais baza ba congolais ya ba commune nyonso ya Kinshasa bazali
baza ba congolais ti biso ba maman bino vous aurez pas déposité te boyaka directement tu na dit so ya radio so ici to ça ba carte to ça pe ba vendre cash ba matisi lipa pourcentage na bino ba matisi te papa ezaka na ndenge ezalaka wana escroquerie ba escroquer bino pa mindele ba escroquer biso ko eza escroquerie pour jamais lipe ko za la boyi oye ça ba konzi mboka nini to ça ba konzi mboka batala biso likamo op pour nini soki na Brazza lelo nde ba défilé gouvernement zui charge oyo ayeti na izina tuni soki farine mati ba pesa liboso déclaration na gouvernement tali kama farine siko bino moko ba mama ya mapa tant ba matisi lipa boye eloko nini bino bosali banda samedi to boyaki yango tozwaki te boyaki mais lelo bozwi siko bosali nini po ete bango bayoka bino batika komatisa lipa tomoni déjà lipe bimi na cité pa ba dépositer neti nga lobi kuna yaki te po bana samedi to yaki to bundi lobi to zongaki to zuite lelo to vana nda to ba dépositer ba yeli pa 300 ba mampe ba zwa lipa na dépôt ba yena carte lipa pe so nga pe na tala na vanda nga pe na yeti mbote mama mbote pa teka mapa nateka mapa to to yeba est-ce que lipe mati lipe zero matako ba matisi lipa ba yebisa kibino bon ayebisaki biso te surprise ka boyembala ma tomonaka ke mapa emati 300 oyo bato atango bakozwa na 200 ti 10 heures bazokata bacommande oyo bakataki basalaki wana na 10 heures bato bakozwa 12 heures 13 heures na après midi bakozwa lipa na 300 bamatila bino lipa na ba air bamati wana ba air ko toboyi yango lobi toye tozongi maboko bamba ba transport eke biso pamba siko na minute wana yo matisi lipa na 300 fois pourcentage na biso est-ce que o matisi yango oboko matisa pourcentage na biso est-ce que tozoyokana ou bien toyokana te omoni te ke ezosimba kaka te okoyebisa bakonzi ya mboka nini bakonzi ya mboka kasi fo batala likambo yango bien mpo bango bazoyeba bien ke to eza ya komata biloko nyonso eza ya komata sikoyo lokola biloko nyonso eza ya komata ndeti ye mundele na biso awa toyebi ke bango baza na farine mpa na bango kuna sikoyo lipa oyo ya matisi oyo fole kuta tika yango kaka na 200 francs soki akodimina ta mwa mokeme ezalaka na prix wana ya mote ya 200 francs yo ozwi lipa matisi na 300 francs ozomona te koteka utoteka boye na 200 francs sikoyo yo ozwa matisi yango na 300 francs mpo bato bakembo bie basumba mbote mama mbote papa teka mapa nateka lipa pe victoire oyo boyebi ke kanga journée lipa pe victoire mati toyebi lipe mati samedi na surprise tokomi na 14 boye bakangi izine oyo lipe mati tosali grève tobeti manzanda tobeti mabanga mindele bayeba expliquer biso oyo eza faute na biso te baboulangerie mike balobi eza faute ya nani tala caméra balobi eza faute na bango te baboulangerie mike babengi bango balobi farine ezali ya komata yango bango mpe fo bamatisa lipa baboulangerie mike wana eza baboulangerie bacongolais ezaka ya bacongolais nyonso oso totala eza faute ya gouvernement atala biso likambo oyo gouvernement atala biso po bakompagnie eza te batata bamama biso nyonso tozoteka soki oteki te okovivre te oteki te okolia te soki olipa emati 300 tozoteka ya pasi mutu azoboya ndenge oso balipa ya 300 oyo eza volume ya lipa ya 200 lipa ezonga 200 gouvernement atala likambo oyo soki ezeki na bamboka bapaya neti na Brazzaville nde tosalaki marche balinga kosala biso mpe eloko te mais awa lokola toza ya Congo soki bomeki kaka kosala marche masasi ebeti bato bakufi totiki bana yango kaka tozobanga mais mpona likambo ya lipa gouvernement atala biso likambo oyo ezalaka nde bamama ebele bazoleka na bamapa ebele awa me bamama yango bozomona bango lisusu bamama baza te na prince awa wapi bamama bomona na babasa mapa awa mpona nike soki aye kozwa mapa evandi mpo koteke na bino ezalaka ya combien mama papa toza na bafoi mikie fo na biso normalement eza ya mikie sikoyo ye na makambo oyo asala matisi mapa na ba 300 fois papa tozokemba na kokemba pasi likolo ya pasi oyo biso tozomona na minute oyo donc pasi likolo ya mabanga ndeko tongi totuna koteka mapa te oza molei nateka nguba bamama oyo basomela biso mpe nguba bao nyonso batekaka mapa awa est-ce que oyebi ke pain victoire kanga journée lipa makasi ya Congo emati nayebi yango baimpression eza nini ndenge mundele amatisi lipa na ye nasepeli te d'ailleurs kosala eloko ya bongo eza neti déjà ke baobanga gouvernement te puiske na bamboka mosusu toyebi ke soki eloko elingi emata basololaka base convenir nayebi te soki bango basololi na gouvernement nayebi te soki gouverneur ayebi makambo oyo libana azobanga gouvernement te bazobanga te puiske lipa oyo ezoliama na Congo mobimba soki elingi esala na bongo ifo babanda nano na kosolola bayebisa gouvernement ke tala par rapport ya sorti na entrée na biso ezosimba te il faut tomatisa baautorize bango soki eza possible basali yango te tomoni kaka lipe emati nayebi te soki bayebisaki bango eske nayebi te soki eza okosenga na bakonzi ya mboka nini nano eloko na osenga bango te mpo ngai nayebi bango ke baosala eloko te mpo basalaka te
to banyo loba depuis kala na na mona eloko moko esalamate donc inutile puis pe kutu ya olobela bango po ba osana bango eloko te. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi, Bolandi Nengeni Tokiti na Pain Victoire, Izini ya peuple Nenge Babenga Rango, Izini Kanga journée Kanga Congo, et Kanga Congo na lipa, et Kanga Congo na Makamunyoso, Bablongerie Mususu ya ba Congolais bateka lisute likola Pain Victoire. Yeba comment mo kontinara ta Congo comment ko matsali pa ndenge ya lingi. Bomoni ndenge nini lipa e mati lipa e bungi lipa e komi diamant na Kinshasa na mokolo ya lelo le 25 mars plutôt le 25 mars 2018 ba mama balamuki na tongo lipa e mati mundela zo matisa lipa na ba air ba mama o bazwaki mapa na tongo donc obanda 6h ti 10h bazwaki yango na to mususu lipa ezalaki na prix mususu donc na prix à 200 francs prix à kala lelo e komi ba à partir à 10h komata ti euro nazo sala émission oyo bandeko lipa elongwe na 200 francs lipa ekomi na 300 francs donc mundele amatisi lipa ndenga lingi ndenga amatisi lipa wana atuni bakonzi ya mboka bayoki lipa emati bazoloba nini ba mama ya mapa o bazwaka mapa ba fond na bango ezalaka muke ba misu bazana ba 10 000 francs na 10 000 francs na ta misu bazwaka baki moko na baki moko na elongwe 10 000 francs lelo ekomi 13 000 francs ayaki na maboko na 10 000 francs soka teki azui bénéfice asomi matembele asombi Thomson na fufu bana balie kanga journée leki journée ekufeli bongo lelo siko ba mama oyo baye na tongo kanga journée mati donc lelo na banda ko ebele ba kolala nzala parce que bateki mapate parce que fond ya mapa ekoma kolesa papa ekoma kolesa mama ekoma kolesa libota tokosuka wapi tala ba imboka ndenge ba kolela mais awa tozi ba vendeurs kaka ya mapa na ba vendeur ya mapa to suki si wana te tozo kitana cité sikawa to tuna ba acheteur ba sombi lipa ba lei lipa bango ba lobi nini ndenge bazo somba lipa na 200 na 300 francs ba somba ngoli na 200 francs te. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mbote papa. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga John. Monsieur John, est-ce que oyebi ke lipa kanga journée o ba benya na kombo ya kanga journée et Mathieu Longé 200 francs comme 300 francs le na tongo? Ah papa makambo mboko to comprendre te to bi place ba même biso te to bi place to suka te comment il fait loko loko alipa et comment ta dollar e matite et loko moko e matite biso kutu ne to zawa salaire pe ba to matite et comme boni lipe mata et loko ya boke ele saka ti bana ba inane bo te que to za vraiment to comprendre place to kendela te tango ba matisi lipa et loko nini bosali bon na ebite que lukakaka ke soki bana mboka balobi ke baloba e okomela biso ba makambo mosusu o biso talaka mama politique te e komi o batona baza boye na boye mais na mitema toza penda convaincu te na makambo ya mapa bakondi bazwa penda charge ya koluka bakitisa mapa na place prix o biso sombelaka liboso. Oui, toyoki yango esala biso passe esala biso vraiment passe donc toyebite est-ce que l'état azomona obe azoyoka pas la population za nango est-ce que bon bato bazo souffrir à cause de idée te pona bato ya bomba lelo lipe komi na 400 300 est-ce que muto aza chômeur za capable ko sala déjeuner complet na bana ndako ba kokelama pana vraiment ils a passé yo l'état tala ikambo yo ebani ko sala pour la population na yo aza étonnant na ebité au juste ce to uti wapi ce to kende wapi ils ont comprendre siko tango yo ki lipe mati yo en tant que mosombi au salini. Bon, en tout cas, ça là, il y a bien été, mais bon, quand on a vu ça, comment c'est bon, mais il faut révolter, les policiers, ils ont dit là, ils ont dit que bon, même dans les cambo, ils ont raison. Mais au juste, c'est eux batté, c'est tout ça là. Mbote papa. Oui, Mbote. Est-ce que vous avez lipe mati? Oui, naebi bon, ça me fait mal au monde ndenge map lipe mati comme na 300, 400, ça n'a pas de sens puisque comme mati lipe subitement boy, c'est normalité. Avant qu'on mette l'eau, il faut passer d'abord dans le gouvernement pour poser cas. Lipe ko matabote, il y a d'autres boulangeries dans Mboka oyo. Ma pas depuis ça là ka 200 wana. Ti lelo ça peut ka 200. Mais bon on va mettre na raison ni. Enfin naza vraiment étonné. Bonjour papa. Est-ce que vous lipa ya kanga journée et mati? Papa ngape zoka musangai eloko lokola lipa. Mboka za na douleur. Lipa tozo la muka. Tozo douleur ani. Douleur ya nzala.
ta mibali minene lokwa depuis toyaki tongo koluka mbongo ti sikoyo ata 3000 francs pa mbozwi te mais tozanga na douleur bozoyeba pasa peuple congolais te lipa eloko tozodefanda nu olamuki na tongo ozangi na même 200 francs osomba lipa mais oke pa mutu odefi lipa en plus bomatisango lisusu vraiment bolingi bokenda kongo yango wapi bandeko na biso bakonzi ya mboka oyo bozotala souci ya peuple te libanais mutamatisi lipa bakonzi ya mboka ta bakonzi baza ni nombre parce que bakonzi so batelemeli balibanais wana mapa wana donc ekomata te alors eza faute na bango bakonzi na biso bati koboma biso peuple congolais tozosouffrir tozokende ti wapi boza toujours na mawa na biso bakonzi ya mboka oyo papa liloba na ngai yango wana bozokende ti na lifelo te mais lifelo yango biso ka tokokufa na bango bayebaka mpe suka likambo na likambo ezala na suka na yango biso nyonso tu tokokufa mais batalela biso makambo ya peuple congolais nzambe azalaka zoba te nzambe azalaka juste akotuna un jour bodirija bano ndenge nini balanda exemple ya Moïse suka nango esukaki ndenge nini papa na suki na nga wana balia mboka na bango basala ndenge balingi. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Manassé Balo na ndenge accompagné biso to komi presque na suka ya micro baladère auto tambusaki na mokolo mwalelo bolandi ndenge nini lipa et mati na Congo. Donc bolamuki ba congolais balamuki na tongo ba kinois balamuki na tongo lipa et mati mundela mati si lipa na ye. Donc alamuki azo tcha lipa na prix oya lingi na 10 na 6h ti 10h lipa ezalaki to mususu ezalaki prix mususu de 10h ti sikoyo lipa pe komi prix mususu yango mboko tozo kende wapi toloba te boyoki ndenge bayimboka balobi soki balobi balingi baloba babima libanda basala ba marche pona talo ya lipa ou bien pona ela makambo mususu ba policier babimi baganki baya pomba babeti bango masasi bakufi baboyi bato bakufa. Alors siko ba congolais bakoloba na nini baloba na mapeka baloba na mabumu ou bien baloba na munoko parce que soki balobi na munoko batamboyi na makolo po basala marche bobimi libanda bobeti bango masasi parce que bazo réclamer droit na bango pe tata cardinal alobi ba congolais ba jeune bazwa responsabilité na bango na maboko ba politique ba échouer tokosuka wapi tokokende wapi parlement oyo ya obemina konzala nzoku ye makambo kaka ya bale ya imana nde etalaka ye siko makambo lipa libanda azomatisa lipa na tonga azopesa prix mususu na poka pa azopesa prix mususu libanais akomi kopesa mibeko na kati ya mboka na biso siko ba député bakota parlement awa tokomi déjà na 7 ans lipe mati bazali koloba nini kanga journée mati bazali koloba nini ambassadeur soki pe ambassadeur soki pe ambassadeur Werason ye mutasailaka ba indien wana ba publicité ya mapa na bango chaque fois kendaka kuna akumisaka lipa kanga journée chaque fois kendaka kuna alobaka lipa kanga journée ezalaka malamu ezali pa moko kitoko ekangaka journée awa sikoyo lipa emati Werason okosala publicité lisusu te po ete bakitisa lipa yo ambassadeur de la paix okoloba te mpona bamama oyo baza na bafoya ba 10 000 francs ba 15 000 francs ba 18 000 francs bakendaka kozwa baki moko ya lipa bateka baluka mwa matembele na mwa lipa na mwa plutôt Thompson bata balesa libota bakendaki na ba 20 000 francs na bango ba 15 000 francs na bango moye bazwa mapesa te parce que lipa elongwe na 200 ekomi na 300 tala biso tolobi parce que musala na biso nde yango oyo soki tomoni mbilinga tomoni mabe esengeli tolobisa pe bayimboka tosalaki mosala yango. Merci na Riche Tempête, le patron numéro 1 ya Eco Dynamique Télévision. Merci na honorable Edingandu kuna na Japon, ambassadeur ya ba congolais nyonso na Japon awa na Congo na yo mboka oyo tika Edingandu lipa emati tango koya outa Japon kiti na Congo awa préparé déjà 300 fois pour son balipa. Merci na maman Marie-Jeanne kuna na Suède, la combattante debout. Merci na maman Godelive kuna na Canada. Merci na ba congolais nyonso balingaka biso awa pe balobi bino kuna ba diaspora bokenda kotanga
tata cardinal abozonga na mboka po ete tobundela Congo tozwa lipandasi ya solo pamba te ba politicien nyonso ba échoué esengeli topalela bango. Bye et à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.